na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala ya langue. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na mafuta na nga libila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati, naza na tomate mbuma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango peut-être la saucisse, la zone au surtout salade ya masango, sardine na avocado. OK. Là, il y a la patate douce, la courge et la carotte. Infuser la citronnelle. Ouambale en haut directement. Il faut qu'on a chaque jour 35 hein. Sauf que, oui, c'est bon, on va même. C'est comme papier. Oh, bah, tiens. À Kissan, on en a planté beaucoup. Parce que mon projet, c'est d'en faire des tisanes dans des infusettes. Hein. Mais on a des lustres. odonkaki te Voilà pour réclamer. Les un droit pour réclamer. Mon ami, sur la droit pour réclamer. Bon, il y a maman. Après, bon, moi, je vais poser pour m'occuper. Les hommes m'ont montré pour la claire pour la logique.
l'émission Monseka vous dit bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'orphelinat Le Rocher où nous sommes venus partager un petit déjeuner avec les enfants. Alors, nous avons là du sirop de grenadine, voilà. Chaque enfant avec sa paille. Là, nous avons la citronnelle, elle est sucrée. Là, nous avons des mie de pain émiettés que nous allons mélanger à la purée de patates, courges, carottes et soya pour les moins de 2 ans. Comme fruits, nous avons la pastèque et nous avons les oranges. Alors, nous avons comme garniture comme sandwich, nous avons ici sandwich à la sauce cocktail avec salade de choux à la viande. Ici nous avons les sandwichs comme garniture. Nous avons la pâte à tartiner au chocolat. Et là, la garniture, c'est un mélange d'avocat, sardines, grains de maïs, ciboule, persil. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car nous vous présenterons toutes ces recettes dans l'émission Monseka. Voilà donc pour le petit déjeuner d'aujourd'hui avec les enfants de l'orphelinat Le Rocher. Normalement 45. Maman, basani ezebele comme ça est-ce que basani ezebele totieleka mwana na fruit na lipa nani ezebele ekoka olekisa bana yayama asima na simbe simba totia banka na basa na jus bango poto na poto basani mona yaya fourchette ata loto papa comme ça. Des bébés bao bakia bazwi bafruite benga banana akoka waza bébé mabaso oui tikotisa otikaka mesa tikaka mesa esana pota bébé ona ketika ya kola ya onde zo ya ole tseke mpa oh misuni ya mapa babebe ya boye baza ya combien ototiela baza de pesa ye kuna pesa bebe oyo ya bebe mosusu oyo asazwaki ezangi
aza asali azanga lisanga bote batielaki oci bakopo eza base bapesi bango nini malala yeba bakopo misaki yango na depo Annie, Poppy t'avait perdu le Nathalie. Base la coupe. Ba mibale bazwi na jete soki kopo mo eza video Video soso ya yo. mais bana ifo bazwa zimini mpo bango nyonso bazwa batikani ebele bao bamezwi na jute C'est pas ok. Vous êtes dans les pas? Non. Même pour lui, les Swela, mama chukiaza. Ya uzo vlo déjà ota. It's called mama Yvette. Tika mama Bessie. Déjà na mama Yvette na 3. Et mama Yvette na maman, les maman c'est quoi bataille 3. Maman, merci. merci maman Juste pour faire monter aux autres aussi dans son secteur. Parce que j'ai aimé. Pour l'accepter, je vais aller à Moussoussou. il reste 2 personnes Ouais, 3 personnes. Il y a aussi d'autres qui en ont besoin, qui cherchent. On va en avoir ici. Regardez-moi ça. Les mamans ont voulu déjeuner avec les enfants. Aïe, merci. Allez, ils sont là. Regarde comment ils sont mignons. Les jolis enfants.
Bon déjeuner à vous. Merci. Ok. Oui, championne, tu dis quoi? Tu dis quoi? Les yaya aussi sont là, en tout cas. Les lobbies sont aux A. Chérie, tu dis quoi? On part où? On va où? C'est ça. Aux A, Lélo. Nous mangeons avec les enfants. Allez, allez. Amen, amen. Amen. Votre makanisi voto. Amen, amen. Amen. Toyambaki émission Moseka. Baye kotala biso na orphelinat Les Rochers. Ya liboso biso nzambe merci. Na oyo asali mpona émission Moseka tokutana susu na kati na esika o eyami baleza nzambe ya baorphelin apambola bino ebele na arti oyo bosali et à chaque fois bopasaka mpona bana oyo bitike moko te aswetaka un jour comme orphelin nature emposa vraiment nzambe apambola bino ebele nzambe wana afungola bino baporte nzambe wana eleve bino et vous avez un partenaire numéro 1 à orphelinat Les Rochers. Prochainement, beaucoup de gens qui sont beaucoup de gens qui sont nous avons posé tombola maboko. Nous avons posé nous sommes assemblés là. On a émission Moseka. Na anso basala kana ndenge ko tala bino. Tala biloko ebele ba memeli bino lelo. Bomeli ba ji, bomeli bolie ba biloko. Nous avons déclaré maloba malamu na anso basala sambeli alléluia sambela. Papa na ba mama o ba na kasi esika o o ba ekotala bino to bisanza ndabati na bango chemin de retour na bango to tia mwa ko nzambe to sambeli sambela Nzambe afungwe ba porte finance soki bangonza soki nzambe apamboli bango bakoka batuna kati na sika o to Nzambe pambola émission Moseka apesa bango bozwe bele bambongo bele afungwa porte finance to sambeli sambela
naza mposa odeklare maloba malamu na ato émission moseka baye kosala mpe basalaka mpona bino déclaré tosala nzambe apambola bango afungola bango baporte olandi priere ya mama rit nzambe ya kotika émission moseka baye kotabisa basala loboko na nzambe pambola bango nzambe kanisela bango nzambe na acto basala nzambe kobosa na bango te pesa bango mikobe na samuki nzambe bakende liboso nzambe pambola bango nzambe futa bango na bolamo basala nzambe longola maladi kufa futa musika na bango nzambe la bakufa lwa mutu te nzambe bakende liboso nzambe impossible comme possible na bavi na bango nzambe kanisela bango na bolamo basala oyo banda kosimba te banda kosimba koza acto basala nzambe lola pambola bango nzambe lola zala bango longo apeka kosala nzala bango nzambe ezali essence de baki na kimazonga pe na kimia nzambe protéger chemin de retour na bango na sala boko nzambe pambola moko na kati na bango protéger mabota na bango nzambe bakende liboso na kombo na Yesu amen. Oyambi biso bien sepeli ya turo ezalaki ka mapa tolingai mpe bana badécouvrir sandwich eza nini po lobilobi bakonzi mpe bazala ntango akoma mokonzi ezala surprise te mpo na ye ayebaki asi ale yango prochainement ntango toya tosala sikoyo repas ya monene na cadre émission na biso tolingaka toujours kofaire découvrir oyo bato bayebi te par rapport à ma province na biso à Congo, par rapport à Afrique, mais aussi par rapport à monde. Tolukara moi ba recette mon corps est bien vitaminé, plein de minéraux pour les enfants. Dès Tolinga pour faire découvrir. Donc la prochaine fois Toroya les sources na biloko asika. Merci. Yo maman osokipa na bana message ya kuloba message taki mamezate Maman Niaka, yo olobi nini pour la émission musika na Arto Basali? La pambola bango. Amen. Ya Julia, yo olobi nini pour la émission musika? Francis yo olobi nini? La pambola bango. Ya Biga kuna olobi nini? Merci beaucoup. S'il vous plaît, en tout cas, merci mingi, to sepeli équipe ya bango seka, to sepeli makasi, vraiment na yeko kuta penza discipline ezali awa, respect ezali awa, vraiment boto seza na bana oyo. Oyo makutu teke baza ba orfele ba mususu komona mutu likolo, oto kuti pe ko visiter ba mususu mutu likolo mais awa vraiment tokuti vraiment respect ezali discipline ezali yango wana vraiment epesi biso esengope tosengi biso merci na ndenge bakonzi eza komemela bango na ekipe nyonso tu merci. Vente de tilapia Ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila kifia na katia etan et yeba kiteke ekolia maliboke et painabino.